Souka okende. Il y a personne qui est au-dessus de la loi. Sur Babylone, on a des aramabe. Au moment où sort ya mabunda. Pourquoi ne tombeka bato basana mais Kabila Caleb to bien ça kana ane moto a travailler na mais Kabila. Pourquoi ne tombeka pa bato? Kasi pour makamo, mon ba ane wana. Ba ane eza nini ya renseignement. Ce bakangi mutukuna mutolanda zate. Bakanga bi bato mususu illégalement. Yangwana so moni ba convoquer na seke likambo ezalo ba bi ba Hollanda. Oboyi lelo souka il y a personne qui est au-dessus de la loi. Na idéologie l'état de droit au kokende. Ce qu'on dit ana le makam, hein? Ba preuve ça. So soit tangina mutu. Mais akende. So aza innocent akende. Bon abo. Merci beaucoup na bandeko tout ba occasion ko landa émission na biso na 3W Congo France. Merci na mon boss Mesedi di pumba ko tala biso musika na kati ya Lyon to pesi mbote. Merci na mon boss nengo sola ka na baleki na yo na bana na boss solo ndazala raboe. Foka dialogue na bana na esala kitoko. Merci na Florimus na pesi mbote na musika. Merci na Memeli Nzema Montema tous pepele ya mbetolo bate belo balingaka Congo France odo s'abonner na Congo France. Vous partagez, vous partagez ma vidéo. Merci à Christian Touremou qui doit Zakasima. Il y a montage à Pesa Rabino Bilili. Le tout ça pasteur Chibien, tout ça l'analyse. Pasteur Chibien boyebi autour de la matanga, autour perdre les kinae, il y a mobile moko bakunda qui matanga semaine prochaine. Le tout zongi nae tout ça l'analyse na pasteur Chibien par rapport à politique. Tout le monde est pasteur Chibien. Bah te belé balobaka pasteur Chibien betara masola Chibien piana. Internet ya lobili mamba jibe trop uninga na ete mais to monaki na matanga jibe pe alaksaki bulingo ya ndeko na ye na moi o jibe pe na bimakate aki ko kabola mawa na pasteur tu veux bonjour artiste ni santé ouais ça va teinture et dîner c'est ma charge d'église to charge anda tous les deux na matanga na charge comme mobimba ba pasteur charge président ba pasteur père d'une famille pasteur d'une église responsable de la famille charge on a ce ba prendre ba charge à trop au mona ben c'est les orateurs na mongo kota mongo kota po iba wozala na kati wana pasteur yo président na bango moko ekokota te na plateforme maintenant to sala structure te ya ba membre ya plateforme ba kotizaka je crois que kalamingi te to sala est-ce que osala ngo pe ba ndo kodze mbongo ekozo pe pasteur mbongo ekomi ebele aderuye mbongo epesi pe mbutu te ba passer ba mibi te mi bazali so yo ya ba passer mibi botongo lobaka awa to tuno question nani bakanga yo lobaka Deniles bakanga répondre nani na bia olingo bande suma kambo na tunika na kena ngamusi na bika lobaka pona nini na lobaki te yo tuna nga ba question nga na pa na kabana no tension Deniles na basta mi yibi pe bazala nga na lobi na plateforme na biso ba mi yibi bazate kasi musunde baza so yibi ba place bazali quelle est la bonne émission parce que Chibien ozaka obenga ba komo mo be archive so obenga ba komo ba bishop évêque ozaka ni nga apôtre Chibien tout bongo tombo bakisi su moko likolo lisu ba warrior yo suma na bible zate parce que Deniles bakisa misu ba komi warrior abi ya komi warrior prophète Deniles ada ba vanti yemo pa ebinda la na bige bela yemo nninga sana pa Denis ko place azana nda mo so la ndem mission e bien ba réponse tunga na pesa surier et la peine à solo yemo e bien nda ko mi awario eza avanti yenda za avanti to ba avanti donc ki awario na e puis mi c'est aventurier munene so yemo na bite faut peut-être mikolo asa ta tout théâtral na yemo ko pour autant la trop na ba ki awario na yona c'est pas une église à terre. Non. Pour l'instant, non. Pour qu'on ait ça, parce que l'église à terre, il faut que l'église soit calme.
sonoki ya kala wana azali na chaîne tilelo banda oteya osala émission ya prière mais ça a beaucoup de dérapage ta émission pour azosala wa nalande émission moko edingwe kuta te batuni edingwe babi toyoki bino bokobunda na dinles abi bango na bango bana mboka moko et puis akoki kosala yango jamais de deux abi ye mutatere lo banzambe atiki lo banzambe akomi kolakisa bato kobeta makofi edingwa te ye wera pa te yake wera yebisa lobi me yo pasteur otiki makambo ya liloba obandi kolanda makambo na biso bamusicien ere nini okozwa temps ndenge ya maloba te ere nini okozwa temps ya kotanga parole de Dieu ere nini okozwa temps omete parole de Dieu mpona koprêche peuple ya Nzambe. Merci Pasteur Chibé, on continue Pasteur Chibé. Pasteur Chibé, l'obé c'est là que auto perdre les kinayo au bate belé na kata Congo France, tout ça qui m'attend na kata Congo France, bat ba mona ki Pasteur Chibé auto perdre les kinayo. Tant au mona qui présence il y a camarade oh ça fait longtemps bon mona était ça qui on dit. Non, j'étais très content. Ngana ye ko mona na boye et salite mbele tout mona était mais tout sola na réseaux sociaux. Tout cela rappé, na WhatsApp, PLP, tout cela. Papa, non mon roba vanti to passer chiba ba chibe camarade nanga to tanga na e polo ba bona ki makide bodo sakana bi kenzo mo kenda do balancer image ba moni bo vandi vema bodo beta na bo jibe mpe na bengi yo o tezela no 2 minutes o mafutu muso ko banga. Ondo zabo. Oko koma gouverneur, mais tant que ça petit na ngai qui chef notre boyangote, mais on a place moussous. Qui chef n'a rien à voir dans ma relation. Je bien bien c'est mon ami. A juste sans que na koufeli. A ça n'inga n'a pas goûté ya. Amugamba mugo pa bagat ko kaye. To vandi. To solo lui mon atike na skina suna na batu moussous. Pour ba matanga. J'étais très content parce que mon ami est venu me voir pendant que Ngai n'a un choc. Le petit frère wa kufaki. On s'est rappelé que Moutakomi camarade na komi likolo avancé pas soigner ma musazo ba yuzu banga te mo zelanga 2 minutes mo tuni okuma mo sinini. Uzunga roye ba masolo mo musu ba banga. Ba to ba réseaux sociaux ba men ko ya oh non. Oh j'ai pas publié moi si mon bonga bi mon frère, yo publié moi mon boui sinatende. Abinga nga c'est faux né makamwanta. Tu vois. Donc c'est exemple biloko mususu o batu balobaka tant bino boyanga na salle émission ponga na za la sire ki makamna o loba les avengana la pasteur. Je le dis tout haut, je suis l'ami de JB Mpiana. Nous avons nos relations amical, autre côté c'est moi qui prie par rapport à Batante au Sali, mais moi je ne suis pas porte-parole de Wenge BCBJ, non. C'est-à-dire, pour ce qui concerne sa vie musicale, parce que c'est pas mon monde, c'est pas ma domaine. Batu obaro beta ma solo ana, les aba Blanchard Moussaka, na ba Roger Ngand, parce que Moussala o jibe a fouté la kabango mbong yango wana. Mais le jibe mpe na soki alelo nga bala. Mutako pambola libale ozala yo te ozala mutu. Mais à part ba métier, je suis son conseiller spirituel. Mais bien sûr, j'ai eu son conseil spirituel. Et bani un dimanche pour mon ara roya no sambela. Yo ba bazana ba kiss. Amloka lukutana. Bakisi nza kote. Yo to vana mutu bakisi. Ba mutu bakisi ngana na nguya nzamba masekité. Oui, c'est si là ba pasteur. Nga bangai ba passer yo ke ba passer so ba nga bangai. Ngana na nguya nzambe. So ine to vana ngana bakisi nga ya te. Anga ya te? Combien les pasteurs jiba vanda na bangwa kima te. Yo nan avana nan. Yo mona jibe na passer ni ba vanda to vanda ni. Belé. Kasi nga na boité. Yo mona nga na vanda jibe. Ngai pasteur vanda jibe. Yo omona pasteur ni ba vandi pe bongo na jibe. Merci pasteur Chibé, bon moni pasteur Chibé wana. Pasteur Chibé. Un mot kolo bana Jibe Mpiana par rapport
ya visite ya ko tala ona matanga tanga otala binde konanga vraiment alobi nanga poto changer na biso page. Merci beaucoup mon ami, j'ai été très content lobby tango oyaki otalanga et puis nenge elobami na monde. Donc tout le monde a apprécié. Il y avait à côté de nous bah passer au pesa mbote wana. En tout cas, bah que na impression ya malam donc na senti déjà que bela ba passer la ngai. Ils étaient contents et puis bah bénir yo na dege moro. Donc on a habité mutuni na ko kanga bénédiction. Après nous a béni apana nga beaucoup de pas et puis j'ai pas passé ba passer tout mbote. Ce 30 pasteur. Donc c'est quelqu'un bah c'est pas un acte à Kaiba Mbongo wana ba chege na ba tout apesi. Donc mon frère bolamu et polaka jamais. Continue à faire du bien dans n'importe qui place motema nego tuta yeba ke nzambe akopambola yo toujours. Soko bénéficier na bolamu oyo salité ba no ba ko bénéficier nango to ba koko na yo to famille na yo. Tu sais comment on est ensemble. Plein de bonnes choses qu'on la pambola. Merci Pasteur Chibet to koti siko na makambo matonga to solo ya kaka to fungula ni émission na biso za to solo na Pasteur Chibet to Pasteur Chibet lobela nyonso Pasteur Chibet na politique Pasteur Chibet na social Pasteur Chibet na tout na kati na ye wana ayebi ko loba bate bele ba sepela kana émission na ye na bo partager ka émission na ye mame milinze ma monter ma tous pepele ya mbeto bate be ko landa biso Florimus na peso pembo Pasteur Chibet premier ministre lelo déjà bato bandoko zela premier ministre comme le rôle premier ministre mboke avancé te biloko premier ministre gouvernement bimi makambe ekoma bien premier ministre ba annoncer premier ministre avina très content très content parce que c'est ça que nous sommes et l'autre manière que là pour mes amis na peuple congolais na ba libanda bakenda kana makambu ya politique mbangti. Moi j'aime beaucoup le système de travail du président Fachi. Dans la coalition, na président sortant Kabila, les gens ont parlé, ont critiqué. Ils ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire. Marionnette, patati patata. Il savait ce qu'il était en train de faire. Il a respecté Makam Otolobaki pendant 2 ans. Maintenant, on a moni ba acteur. Il y a président Kabila Obaza na terrain. Le Kola Mabunda, le Kola. Mais biso sali coalition. On va travailler ensemble. Mais sur le terrain, comme si boza penza ko respecter beaucoup nzingate. Omoni ndenge ba limwe na pete. Atandi ke betite. Président Yemoko a sali déplacement na pete. Donc on a appris que Mukandande et Sali Makam. C'est-à-dire, comme le Premier ministre Abimi, attendons les choses qui ne malé. Il faut battre la banane. Qui pouvait croire que c'est comme le Premier ministre Obacho Nani Sama. Ok. Qui pouvait croire que Premier ministre, il y a Union Sacrée, et que là, un jeune homme moins de 50 ans. C'est-à-dire, président Fachi a yebina zokende, siko ba ministre bosala, toze la makambo ke malembe. Meki malembe tout monde qui a peu ko bimisa sama lukumbe wana au premier ministre mais tout monde ba faute bimi yena Kabila ba faute bimi yena batanini. Non, il a travaillé avec Kabila avant. Il a les sous-soutés Mbutu Tala. Omoni. Il y a le premier ministre à Tolongwa au Te Azaki. Te Yoka. Le problème est d'abord. Premier ministre où il a travaillé. Kamba. Na régime où il les Canana. Papa na biso ya muluba yede pesa mtatava ki non. Comment les journaux? Nani Saudi bani bang. Bani bang travailler te. Ba remplacer que nani? Na o mta remplacer que nani? Wa manet nani? Chibala.
Après, et Goya Tambo Mamba, non? Lui aussi n'a pas travaillé. Bakoka qui travaillait, pourquoi? Parce que sur le terrain, ceux qui vont respecter la consigne à chef de l'État, ils vont travailler. Alors, le coup, la bango, il a fallu d'abord, ceux qui chef d'État, le Billy Kambou, autorité morale, a approuvé, ah bah ok, maintenant, na yebi ndenge nini, na ko contourner makambo. Ba pétition ko kota na terrain mabunda akei, allez, nani mutambu mwama, a ko démissionner, c'est ce qui s'était fait, c'est-à-dire ça makambo ya mayele. Et puis mayele wana, il faut bo vanda bo solango temps. Kala mingi te to sepela na Congo awa. Kala mingi to sepela na Congo mais to moni pe awa Monsieur Kabila ba utiko bimisa nini par rapport à nini balongole ba Soudan nyonso. Si balongwe déjà. Balonga ba Soudan nyonso batikika na ba policiens, oui policiens toni pas za kuna faut ko longola baba na mura nyonso. Idée wana. Idée qui géniale. Il est ancien président de la République démocratique du Congo. Notre constitution est PCA sénateur à vie. Est-ce que sénateur à vie fatama et bela va soudan ba minduki? Non. Kolongo soda pe ko bangi sete amona déjà ke ndenga libo kendelie batamwe mamba longo e boko esi batu na e boye lisusu soki mibeko ekweya ba kolongwa. Kasa boyat. Aboya ka kolongo la bango. So na Chelem ba balongo la soudan nyonso na Chelem. Pas no va na Chelem. Ba fungola kuna nzela. Fungola na nzela wana. Omonde lokanga sokende. Eyokende malembe pikitoko. Comment que malembe. Parce que ils ont pensé que c'est au Kangama. Ba bangole kana. Et l'homme est en wana te ba bangole kana. Ne va fungola en bon. C'est bien bon. Un moment embouteillage si so ba betka ba mikuna ba magasin. Que ne sont contournés bobimi boye ba tetela bimizubu musika. Mais comment na bongo eza nini na se wana eloko moko ko yaka lisusu te babukiye bolongoli batu na nyonso balongoli ba soda na se nango to yoka lisusu te mais Kabila ye peto benge lisusu ye pas samba li alik tozo kende c'est bon wana na bango chaque fois il faut boye baké ba masolo ya mboka oyo to bosana te ba grande puissance mondiale basali o ba yebi makam na bango o ba osala nakati ya koyoka na bango mibale je sais pas moi je ne pense pas non koyoka nezali moi je ne pense pas que place ni fati a déclaré que ngana Kabila toyoka nante c'est ça na livre déjà ba kendeli mo comment pour bangisa te mais eza na babiloko mosusu même na amitié hein toza ba pire to sala makambe bele ya minene. Et on sait que et dans le bilan, mais dans le cadre penza il y a relations intimes. Bilan tout le monde a lu tout le monde be Kalev awa ba otiko bengisa e kwa samba makenda kite. Suka okende. Il y a personne qui est au-dessus de la loi. Sur Babylone on a des aramabe. Au monet ba sori ya mabunda. Pourquoi ne tombeka bato basana Monsieur Kabila Kalev to bia saka na ane moto a travailler na Monsieur Kabila. Pourquoi ne tombeka pa bato? C'est pas makamo mon ba ane wana. Ba ane eza nini ya renseignement. Ce bakangi mutukuna mutolanda zate. Bakanga bi bato mususu illégalement. Yangwana so moni ba convoquer no seke likambo ezalo ba bi ba Holanda. Il n'y a personne qui est au-dessus de la loi. Dans l'idéologie de l'état de droit, au kokende. Moi, bimisi ba dossier moi be Kalev avec na bande de bateau ba criminel bateau ba sala bateau mabe ndina na wuti wapi ayebi makambo wana ndenge nini ndie moko bo abimika kalobi makambo boy ko balandela. Ce qu'un ndie wana le makambo, hein? Ba preuve ça. So soit tangina mutu mais akende so aza innocent akende bon abo kende pourquoi
S'il est réellement innocent, il est bien côté. Il nous démentir en gros. Et puis, bah contourner ce que mon délai on n'a pas gagné. Ngane na zaboyo ko sanga mamna parquet. Na bino kete. Non, il faut na ken. Alors bi ngana iba micro. Place na ba micro. Approuve ngana iba micro. Vas-y maintenir convocation na bino kete. Yami balero ya. Ami satoro ya. Mais lui ami ne yarane. Mandat d'amene. Ah. Wande ko kangane ko. Wande ara siko moni magistrat siko so kande salier. So ba yena yo. Au sambiso anti. Ba moko ba l'élection na boloko. Pendant 2 jours moko nanu. O ana solo ane ala kuna. Après ce que ba bengo ce que ba sambiso. Pour magistrat so olinga parce que première convocation, deuxième convocation, troisième. Première, tu peux t'excuser, non, j'étais empêché, tout et tout. Deuxième, troisième. Ceux qui ont allé dans infraction, ou pas infraction, mais du fait que le ministère public est bénissio, au boycotto ça, à l'État, ce magistrat n'a joué, soit en tant que, alors on a 2 jours non à Bolondo, 2 jours à Bolondo, au paiement pour le cause a besoin de paiement, au paiement après ce que va au Sambisa. Mais lui on to kende wana to moni mese Kabila ko longole ba soda ko pese ba policier ali ko kaka tozo kendele oyo biso na Congo to benga ngo ba nini ya to ba so to kilka mo be bimi to benga ngo ba rimer ana tambola ali tozo kendele ko mam consulter tozo kinga kateza ya biso tozo biloko boeza ya biso simba ena nubo omonesi ba kinga katwa na ndenge penda mboka eza na avant contre mamna na loba so kinga kat eza bien privé ya président Kabila to eza ya mboka sasa ngano to yebeza nani te meka singa ngilo ngayebi yo loba ko yebi te ngayebi ka kinga kat abvanda kuna so na tuni Kabila ya yemoko na bangando wana na ba lion wana bilonga yemo asomba chana ndako na yi juste mona bamandengo bosko bamoneza sio ya biso bangando ya biso bangando na ba o ya mboka ya mboka munene lokola ya biso so place to ko bandu kepe mibana okola kisimo na regarde le lion c'est la bino na nini azi na zo ba teka so 3 makaku pamba ya kula be ko maraya ana so 3 makaku te omoni bana biso ya lelo ba otala ba dessin animé ba mona ba nyame belé. En principe, il faut. C'est ça qui a na monga lema awa ya mobutu. Ba lion, même en azoa, ba ours bazalaka. Taka ours alaki, ba lion balaki. Na mte so ba kufa so ba belaki. Ba nyama tout bakenda. Est-ce que mboka na biso oyo Congo? Donc tokoki jamais kozala na jardin zoologie na biso ya mboka pona lieu touristique o mema bana boke botali bilo msupesi la somo ndengwa oye même ba mikolo ebele à part na ba film en live moy à part ba to ba uta mboka na mte so ba kazadi ba to bele ba uta ba mboka ba mona ba imne ba bona ba tuna ba leon zo mona ba uta ba mboka nde ba mona peut-être ba nyoka bamona bana msusu mais ba mikole be pasaki sasa bamona mo pe banyama te amone ni wapi ninga kati after so transport kuna na toi dans tête oh pono no taba nyama ya zo antino yo kanzo ya kofele kekende. Merci pasteur Chibet on pasteur mais pasteur Chibet a vu nous kolongola ba sodeza bien. Je suis très content pour nous ba roti na combien les soda. Président Kabila. Bon, proposition 8 tonnes est bien. 8 policiers. Bien. On a ça va tout là. 2 jours, 2 jours. Rotation. Merci pasteur Chibet on sola pasteur Chibet lobby to mona qui marche awa ya batu ya fayulu batu ko marcher par rapport ya to moni avino ya fayulu par rapport libosana banda ko sala discours que mtatambo samboka ya fachi te mese Kabila mtatambo samboka. Tant moni fachi président Fachi à lire ya romema mboka ezokende bien à lire ya makambo ya akomi ko coincer batu ya Kabila ye mo amoni ke moto vema na Kabila alliance ezate amolo bake
gagame mutu armo otambo samboka na biso avina Moni le président Fayoulou la vérité des urnes bilo mso azolo bawana est-ce qu'il peut prouver ça que mboko nde tozaboy ndepina tozaboy avec tout ce qui se passe na mboka c'est pas Fachi qui dirige c'est Gagame est-ce que tu rôle na bilo bon est-ce que vraiment d'abord consultation place makambo bande ba na consultation mais c'est ça au moins bablo mususu ngakuna ko loba kutu bongo te bande konaye ses collègues politiques ils ont compris que tout le monde sur un langage il y a vérité des urnes et comme il tu vois politique mais qui n'a bon côté premier qui simple il a fallu des années humble bon ben la président Fachi ça va frère bana papa ba mo molimo bon ba ça qui marche pour ba longola ambassadeur ya Rwanda idée na bango qui ba longola ambassadeur c'est là est-ce que constitution na biso epesi loi est-ce que ça na loi moko que parti politique moko soit baza mécontent ba ko yape est-ce que tu vois au même blum susuko mais on va vous empêcher bakobeta bango fimbo moko na bakanga ke penge wazaka nani wa finga kana bakanga ke loba mona ah voilà ce sont des choses quand on vous dit il faut au moins hein beaucoup de leaders bazaka mal entourés leader ako yana idée moko boy mais aussi un leader idée oyo et qui est bien té il faut pas laisser ça comme ça boké wana soki bakangyo ndengo wana d'abord loi ya kosala eloko wana ni ne pesi bango nzela mobeko ni ne pesi bango nzela ba ya kolongola ambassade ezaneti ndeni banamboko ezala bazana basipaka na olongola ambassade moko est-ce que lui monsieur Fayoulou o akendela kana Fachi bongo lelo soka nga senga moi aide moko to senga moi eloko mo ba sa ele par rapport à mon eloko mo ba bena mboko asenga ke eloko na ba longola ngo est-ce que ba ko pesa autorisation ana so ça nini soka nga senga moi aide mo pas président Fachi to mon eloko mo rezo ki ni ma ba senga po ba pesa facilité nango est-ce que président Fachi o pesa na se propose un exemple ndeti loko mo amoni ke mutu mo bakangi place mo amoni ke place ba kangi mza mabanga singa aide ba bimisa e ndeti abiti bon sengela nga mutu boy aide est-ce pas repese la mte wana obi bien zangate obi bien a sengi Fachi par rapport la façon dont on est ngado kendele ke alobi ke monsieur Kabila mutando to mutako changer sous Gagame tout wana nyonso nga bimisa ngo vérité des nyonso do kende kaka est-ce que sura sengi ma casse d'inspiration ce qui peut-être il est dans le besoin à signer le président Fachi. D'abord le président Fachi Adam Tema Bete abenga batunyo sabi congolais nyo soboya to solola to sangana pour to bongisa mboka consultation la moindre de choses il pouvait aussi aller il pouvait aller bon ça va to échanger na masolo manga basolo basolo ya pesi ba idée pour n'engager c'est pas que le président Fachi faut travailler monter il faut appeler un parti opposant pour moi retambola n'engager les partis opposants ezawana et donc ça la pression non pas pour na ma mais pression na bango ça va t'aider maintenant à bien diriger le pays vous comprenez après 5 ans il est temps d'élection salama ce que ezaka yo ce que zamutu mususu mutu akobimana souci pas comme ils sont opposants vraiment ça le sous pression de façon que mboka kende bien donc si il demande une aide par rapport au cœur qu'a notre président il peut lui aider ça pose pas problème tout le monde a Sénat a payé l'élection fait salama pour mais oui nani Bahati a postulé na papa na biso ya Katanga ona Kyungu oui Kyungu kuma Kyungu
On a encore vendre la place. Vendre la place. Bon, que le meilleur gagne. Parce que, bango nyonso wana, baza ba politicien mikete. Et puis de deux, bango nyonso wana, comment on appelle la lutte au bas mené, bolingwambo ke ali. Bolingwambo ke ali. Et puis enfin, bango mi balé wana, baza penza na souci mboka et avancer. Donc, que le meilleur gagne, soit que à gauche à travailler, soit que à droite va travailler, mais nous avons besoin que notre pays avance. C'est ça le souci et besoin du peuple. Occuper de postes. Oh, bah, tu as un ministre, d'accord. Mais ça, là, moussala, tout le monde a que tu fais de la nous. Congolais, nous savons d'habiter. En tout cas, vraiment, beaucoup en abisso. C'est comme on peut s'habituer espoir. Le premier ministre a bimi, le gouvernement n'y a pas bimi. Côté ya nini ya Sénat, tout le monde a vendu. Côté boy maramnon c'est salami bien. Est-ce qu'il y a 5 ans? Espoir ils en ont beaucoup. Congolais au CP là. Ma casse. 5 ans où t'es belé. Combien d'années? Dans 2-3 ans, Congolais au CP. Sala tout na kolia. Na nyonso. Misale au monde na kolia pour n'en parlons pas. Pour kolia ça n'ont qu'à oui que awa mais Congolais liara bien. C'est le réseau bomana non na Congo pour ba Congolais ba liara. Kolia na tongo même tunsu na tongo. Mamabe. Mute mamabe mokeza na mboko na batu. Hein? Mute mamabe ya on dirait batu so bazana mboko la majorité ba démon. Mute mamabe po mutaro somba kwa nga 300 3300 francs. Bakota ba nécropole wana 300 francs. Aïe dans au koto, à 3000 francs. Même sur 500 francs. On a transport né. Mais c'est ça. So monisco soki sikoyo mboka penda banzela makamtu efungwami. Ba bakse ba makada mususu. Muto asomi na 300 na ayo teka 500 francs. Pour na carburant. Et au sama oka awa. Bien raison na ba Kongo ba moins cher. Na matadi kiba la prix ba teke la régime ya makemba. Ya moins cher. Mais ce comme la wente na biso 5 ans. Ah, tumutema mabete transport na futi au pomnini gouvernement fa bongisa batu azela fa bongisa nini. Yango ba opiba matisaka. Te yango na na bien dans 3 ans gouvernement tala ba bis au président Faché nango. 500 francs. Banaki mbantseke ti kita au magasin 500 francs. Basela on peut battre barosa na 4. C'est bandai déjà. Ba on peut barosa na 4 ba komisa on bito imboka nso ekomaka 1000 francs. So baba tsa ba contrôleur a bien ba contrôler so akuti 1000 francs ba kangi mutu wana. Makamuna za contrôleur te. So passons la matagana avant kota so futinde et funga melio. Donc déjà et ça ba biloko mo zo la sake. Mon pépé moko déjà bien et ce côté là na mboka. Toto ndima mwanda ba ke ba bisa nso mona ngo monsieur Kabilesa yaka na ngo pe awa. Pour mettre ata ba lobby. L'essentiel à que na outil magasin to na outil peine na que ville 500 francs. On appelle ça 500 francs. On appelle 500 francs. Oui, ça va combien? Moi j'ai mes voitures dans le matin. Merci Mbongo Pauline na pesi yombo na kata France pour sentir moi si balobi moi si ndiye ba kosola boata motema bo mama Mbongo Pauline na pesi yombo te moi ça sola rabo nzamba pa mona musala tout sala kana famille na ba parents na bande ko tout Mbongo Pauline na pesi yombo te parce que beto comme na biso na suka po to kabwa no passer chiben lelo eloko nyoko loba na ba diaspora nyonso par rapport ya PCF mais c'est fachi par rapport ya mboka na biso. Et là, on a encore des sur la diaspora que vraiment beaucoup continuer lutte au bozo sala pour Namboka et puis tout ça la confiance dans le président Fachi. Bino zali banda Mboka boyaka msuba yaka ba msuba yaka te. Et là on a encore lancé un message. C'est ça que
Ce botali bien ndenga bande bo konjina siko. Bino mo bosali lecture penabe omona ke makambezo kende bien mais et kende avec beaucoup de l'intelligence. Il ne pouvait pas directement travailler avec ces gens sans que abukana no bango buki bango wana. Maintenant, il va travailler avec les gens qui vont respecter sa vision. Ne placement aussi. Alors, on a besoin d'espoir. Tous en ont monté ma pio. Tout kotana na vision. Tout ce qui est dans la salle. Tout ce qui est la salle. Est-ce que banani bandima qui que ba soda wana ya GLM ya président Kabila ba ko longa place wana. Personne. Mais yango na ba longwe. Ça déjà peine ba calcul mususu na masolo mususu mais et ya malembe stratégiquement. J'ai parlé avec l'apôtre Kerok. Abi avena ngabi oui. Kerok awa makambu ezokende bien bien kutunzela na GLM ba funga oh donc comme ça bible mbala moko jebe ngabi bien ba fungola kitoko. Na sona apôtre Kerok na soli na de Paul Moulaja na soli na mama na din mosa Kerok. C'est-à-dire, les gens qui l'équipe, yoki babengi. Alors, ayez tous vos apaisements, bande de Konabiso diaspora, faisons confiance à notre chef de l'État, les choses vont aller mieux. Merci na apôtre Kerok, maman na pesi nombote bozo ndabso na musika na kati ya pumikili ya poto, bino boza bato ya biso bosola ka bien surtout apôtre Kerok, na biyo ndongo sola ka yo solo bilikambo, c'est que mameza bien do yebika ave. Les 30 ndez alara solo solo na petit les alara bien. Na yebike solo solo tozunga kana kati émission to loba. Ah, ve merci apôtre Kerok ça alara bien. Parce que tu beto kabwa na biso na yo merci na chance au pesa nga poto sala ka ba analyse ba kebe balanda ka biso parce que tu bien. Vrai ou faux, l'État fallu les arabes bien tout ma vie. Vrai ou faux, l'État fallu les arabes bien tout ma vie. Vrai ou faux, lutte. Lutte les arabes bien tout ma vie. Les arabes sont les bien bien sûr ma bien. Est-ce qu'il y a d'abord ça lutte? Les arabes bien tout ma vie. D'abord ça lutte. Les arabes bien tout ma vie. Mais on a dit ah ça lutte. Vrai ou faux, Kingaka c'est comme un Congolais. On est vrai. Merci. To comme na biso na suka, to sisi na biso émission awa. Merci na les BCBG na sima caméra, merci na Christian Touré Mukendi, merci na batu nyonso soutien na biso, apporte Kerok na Pesio Sumote, merci na batu tout. Mon vient na Flori Mousse. Na bi vient non so la na ba leki ndenge za la merci na mon boss monsieur Di Pumba na chance zo pesa ba petnet zo betaka ka yesa la bien pour partager, pour la guerre nyonso ndenge za la kangala mto kutani sima émission ko na ba analyse to ko sala. Merci. Congo France Ekara Molai France.com site ya solo masolo ya danger masolo ya kitoko Congo France.com